nde basoda bayaki kozwa client nangai na mbetu na hôpital ba memiye directement na CPRK na prison ya Makala. Honorable Jekoko batiki azali banda pour la kimia. Bike état ya santé ya client nanga honorable Jekoko Mulumba eza ko senga dans le meilleur délai ba soins urologiques spécialisés oyo bango bakoki ko pesa ye na mboka te po bazana ba matériel wana te. Honorable bazala ke belé mais muta simaka ndela kingabwa ezaka honorable Jekoko. Jeannette Kabila, Zoé Kabila, Joseph Kabila, donc ba Kabila bazé belé, maman livre pas comment Kabila. Donc on doit comprendre que ba Kabila bazé belé. Alors pour yeba que on parle de quel Kabila faut au déterminer. A oyo bazali ko partager même famille politique qui était bazo luka à tout prix azala condamné pour extrait ya casier judiciaire et beba donc azala populaire ko leka bango aleka na été pour info c'est des sites na bino ya bana Congo o ya ba information donc ndenge to informa kabino. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission Horizon. Quand on a la émission Horizon, émission il y a M de servante na bino Marlène Malela. Aujourd'hui pour vous, on va parler sur un sujet très pertinent donc le vraiment sur situation moko oyo eza il y a vraiment longtemps oyo ezo tungisa peuple congolais ezo tungisa vraiment bana ya mboka bino moko boyebi histoire ya honorable Jekoko Mulumba na ndenge bakangaki depuis mokolo ya le 10 novembre 2017 et puis na ndenge ba condamnaki mokolo ya le 9 février 2018 par rapport à condamné qui a 18 mois il y a prison prison ferme mais par rapport il y a état de santé na ndenge aza kobela aza vraiment gravement malade et c'est qui que azalana nous hospitalisé na hôpital o ya clinique Ngalema puis après quelque temps ce qui a se rétablir ndé ba transféré na prison ya Makala mais et le réseau ça la biso passe awa biso vraiment bandeko ya Horizon o ezala kato benga toujours ka émission du peuple honorable Jekoko azalaki azaki bongo na Ngalema mais toyoka mokolo ya 4 le 4 avril 2018 oyo na vendredi disons toyoki ba avocat na ye ba lobby na ba presse na biso ke ba moni ba soda ba uti na Makala ba yemba moko ba transférer na force na Makala 100% pourtant même ba yoka avis ya médecin traitant na ye. Alors eloko wana esalaki biso pasi nde lokwa to lingaka ko beta toujours masolo o etali makambo so te le kaka na mboka na biso po na bino ba diaspora pe po na bino bana ya Congo yango bongo to lingaki kotika lisolo boyete to solo la yango na émission na biso Horizon nde bongo yango wana à travers ces sujets nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés d'un invité et puis invité wana il s'appelle Maître Léon Mbuta bongo azali avocat ya honorable Jekoko ye wana ndi to meka ko a expliquer biso non likambo wana qu'est-ce qui se passe avec l'honorable et le niveau mezo ezo le kana dossier o ya honorable Jekoko. Bonjour maître. Oui, bonjour maman journaliste Marlène Malela. Oui, c'est important nazo bongisa donc jugement o e condamné ki biso ezalaka le 19 février 2018 et puis kolongwana biso na hôpital place tozaki hospitalisé ezalaki le 13 ezalaki le 4 avril te mais ezalaki le 13 avril vendredi oye uti koleka wana nde basoda bayaki kozwa client na ngai na mbetu na hôpital ba memiye directement na CPRK na prison ya Makala oubliant que tozali na degré d'appel biso to interjeta qui appelle et puis client nanga aza malade azalaki d'abord bénéficiaire ya ordonnance ya mise à liberté provisoire oyo batwa aner ba telemela yango pe ezala exécuté te pendant que tozana état de droit tilelo si joane lala balobela yango te biso petolobi donc ça va tokotaka na mozindo likambo tokende na jugement tina suka tokende na premier jugement ba juge batali ke dossier ezalaki vide awa nde photo lo ba vérité puis na koloba tango batali dossier za vide et puis basala ki ba projet na bango tant basali projet na bango batamitema mabe ba yoki yango ba ye balobi te muto jamais beaucoup tika été beaucoup condamné aprende ba condamna qui est tout se réservé na biso ba droit ya rotanga ba kombo ya qui que ce soit poto boy na biso polémique yango nde leka ki bon tant total to bi non même ba juge o ba bimisi jugement ba regretter bazo regretter jamais parce que les deux soit condamné qu'il y a nanga ezate na yango
Qu'est-ce qui s'est passé? Biso peut moni moyen tout en état de droit, bah voir des recours et zébélé, tu interjeter appel, n'est tout en degré d'appel. Na degré d'appel tout plaider et puis affaire les acquis prise en délibéré, tout ça c'est le jugement dans les délais de la loi. Et maintenant subitement qu'il y a un hôpital, sachant bien que le 25 janvier 2018, bah médecin de la République œuvrant à la clinique Ngaliema attesté une attestation moko médicale balobi que état et santé ya Kylian honorable Jekoko Mulumba ezako senga dans le meilleur délai soins urologiques spécialisés oyo bango bakoki ko pesa ye na mboka te po bazana matériel wana te il faut que ndelibanda to lakisi yango ba pesi biso liberté provisoire ti lelo ba exécuter yango te to koma wana maître to linga nous expliquer biso honorable Jekoko bakanga ki na mokolo yo lobi wana sikoyo yebisa biso honorable Jekoko maladie oyo lelo komi ke to komi kolobila lelo azo souffrir na baran il faut ba intervenir ye ngo ti koloba na étranger et banda ki eza déjà maladie moko ya banda kala ou bien eza maladie moko oyo azo yango kaka ndenge abimi na prison kaka l'air et bimis est transféré dans Ngalema de boyo comme on a vraiment que maladie wana azobela et ça c'est nos secret ya maladie wana ouais toujours le bela awa toujours le bela droit parce que oyambi avocat peut toujours le bela réalité sur terrain droit et lobby boyé tout homme accusé d'une infraction est présumé innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à l'égard d'un jugement définitif. Donc cela veut dire que Kylian Ngande bakanga ki Jekoko Mulumba azana nous présumé innocent. Bakangiye le 10 nazolo bien le 10 novembre 2017 ba memie na aner et puis aleki kuna 70 jours et loko esala maraté bakanga mutu 48 heures après ce qui bomoni que oui ben dit sa culpabilité za botindie et pas ya magistrat mais yé aleka kuna na lobi bien 70 jours après ba ko tindaye na parquet ba ko tinda na parquet pourquoi parce que tant ba ko mona ke azal akwei maladie pas piqué crise ya grave o que même ba docteur ya aner ba biso ki totiki ya muto okufa nde ba ko yani mbangu na clinique Ngaliema problème alain ya rendo ucho tu na voulais dire ezali problème e bandi siko te ba opéra ka déjà yango aza mutu oyo aza mutu maladie la mutu tout aza na maladie ya rein ba opéra ka na Belgique et puis ezala ka grave mais ba médecin kuna loka bazana ba pareil moko za spécialisé nde ba réussiraki ko traiter s'il faut le dire na ba lingala auto zoloba donc ba médecin ya poto nde ba longaki ko traiter na maladie ya rein na yango ayaki kozonga na mboka et puis azo continuer chemin na ye ndengaza aza commerçant je vous dis hein profession na ye et puis à côté na monde ya politique ndebo yebi azali élu député national élu député provincial donc waneza ya kobosa na te ndetango bakangaki bakene na aner na ba condition ya mabe o ezalaki kuna yango esalaki ke ye a réchité tango a réchité ba meki ko traiter kuna ba bombier lisusu après lisusu batali non ça ne va pas comme grave dès le 19 janvier 2018 ba memie na butu na aner wana ngata na zoki nde aner to bakanga ki na zaki na accepter pour bandolinga na kota te nde le 20 ya benga kingai rapidement de na kendaki na kutana kinaye donc eza maladie oyo abela ka yango ba traitake yango na poto po awa na mboka na biso ba matériel wana ezate donc c'est un peu ça. Toki obi ke bakanga ki asali 70 jours na kasho wana bino pe bozaki ko kende ko rendre visite bozaki pe na accès ya komona ye pendant 70 jours wana ko kangana bakangi ba violation à constitution ezebele tous en état de droit tant bokangi mutu bolobi ke ote afingaki soit disant tout l'andano ministère public na ba OPG de ba lobby na appareil ya mutu appareil na ngande na zo lakisango boye article 31 ya constitution lobby ezana ba secret ya ba correspondance na ngai ba koki jamais ko kanganga pe ba fungola téléphone nga ba kota na ba conversation privée soki naza marié na photo ya mwasi nanga mutakala na kati ya téléphone nanga yo muto anero yo ko mona ngo sambusi mwasi nanga c'est sur quelle base mais batu ya anero ya bazo sala yango tilelo eza ba violation flagrante ya constitution mais jusque là tout le monde a réaction et puis donc wana na linga ki pe za pe question mo na linga na poser parce que le lot ils ont tungisa biso makasi
tout le monde a presse balobi que bakangie parce que il a offensé au chef de l'État parce que ndengo tu kolobawana a salé mama comme be on dolingi bino moko ba avocat ya honorable Jekoko expliquer biso non l'expliquer biso likambo on toyeba bit ya arrestation ya honorable Jekoko oyo ndenge banda kota prison ndenga umeli ezalaka nini continue nan. Avant de répondre, on a le lisusu tango tuna kinga ki est-ce que vous êtes en contact na kati ya constitution soit article 19 et lobby que non muto nyos bakangi il faut ba yebise immédiatement tina o bakangi lié et puis il faut en contact avec ba conseil na donc ba avocat na banda bakanga nga article o mona ete na ki komone kaka le 20 temps batindi mba mona clinique ngaliema violation mususu ya constitution ngwana moyen ka to lobezate to tiki ka to melisoi mais pona likambo était likamba kangi lié ba lobby que asala ki injure envers la mère du chef de l'État et puis à ça qui offense envers la mère, le président de la République, donc le chef de l'État, par WhatsApp. Tout ça qui va pareil, tout fongoli na kat, ni par batangi kombo ya mokonzi ya mboka o nazo pesa losako puis auto respecta kamingi na mabena malamu aza mokonzi nga aza politicien te naza avocat donc aza mokonzi tant qu'azana mokonzi remise reprise tant que sala élection leki akei o ya tikali jusque là le aza mokonzi li memia na ye aza mokonzi moi suis avocat fonatika na ba principe na biso alors na o etali ba principe na biso ba fongoli article 57 ya code de la famille balobi ceux qui battu il y a même famille bazana kombo moko il faut bakisa ba kombo misusu po ba yeba ko kesanisa bango ezalo kana famille ya président de la République babenga makaba Kabila Jeannette Kabila Zoé Kabila Joseph Kabila donc ba Kabila bazebele maman livre pas comme Kabila donc on doit comprendre que ba Kabila bazebele alors pour yeba que on parle de quel Kabila faut au déterminer par contre na conversation au bango bazoloba on n'a jamais trouvé les noms cités. Oyo, balobi que non, on a offensé le chef de l'État. Il n'a jamais existé. On n'a jamais offensé le chef de l'État. On n'a jamais cité le nom du président Joseph Kabila Kabange. Ndenge eza officiellement reconnu. Alors que eza ba kabal monté pour naba longo la client nanga a postulé, voulais-je dire, na ba élection prochaine o eza koya pa ba lokoso ya pouvoir déjà tout eba kibango. Maître. Bio côté aux autres a ingéré un chef de l'État mais et pourtant elle l'a mis partout ce que aux autres justifier nini jusqu'à ce les années par rapport au quoi ça n'a au bat balobi parce que le quoi ça n'a celle qui a en prison les années yango mais on a monio en tant que maître et avocat aux autres défendre et aux autres boyango et le niveau comment justifier les biso qui za yango té. Merci na question na yo. Son azobo eloko na boyango par rapport à preuve. Ministère public ou aza organe poursuivant. Azaki na ba téléphone akangaki yango nyonso. Akangaki au total ba téléphone ce qui peut 5 mobimba. Na ba montre na ba nyonso. Mais tant que tu fongoli kaka téléphone moko nde to kutaki ba message et puis ba message ezolo belango makamusus ba projet moko social ya église catholique moko comme nango 5 izito ba somba banini ba groupe électrogène nulle part tout ni ministère public à l'accès combat maman président de la République place bafingi ala kisaki angote ba téléphone pesati lelo place mongote batanga kombo naye et puis la kisa place biso batangi kombo président de la République et monanité benjir nini yango zoloba azaki incapable à prouver yango téléphone ndeya lobi que c'était par WhatsApp tu m'as mis ba téléphone akoki kolakisa ngote et puis vous allez fonder une condamnation sur base de quoi quand je vous dis que en droit tout est prévu quand il y a des doutes profitent à l'accusé. Donc, indubio pro reo. Donc, les doutes profitent à l'accusé. Donc, il y a trop de doutes parce qu'il n'y a même pas. Donc, dans les téléphones, on n'a même pas cité les noms. Il y a le président de la République, autoso respecté, Belena Mamanaye. Mais le ministère public n'a audace naye. Mais qui au moins que ça la aventure naye pour nous citer yango malgré cita qui yango azolonga kakaté sur le plan du droit. Vraiment, voilà pourquoi nazo loba yango tête haute. Étant avocat, je me limite là, je ne suis pas politicien. Nazolo bayango, lokola avocat qui vraiment tout ce kabaje. Toko tsara politique na makambuya droité parce que ko simba nangote. Eza lokozo sangisa zelo na secret ko simba te. Merci maître. Maître Sikoyo. Na mincho tolo ba ke ba na mincho tozolo ba déjà ba memi honorable Jekoko na force.
ndenge bozo ndenge bino mon bozo lo ba na force sans pourtant même baye ba état ya baye ba avis plutôt ya médecin traitant na ye sikoyo bino attend que ba avocat na ba boza pembeni ya honorable je crois vraiment état de santé na ye ndenge nini bozo mona lobby ya santé na ye wana ndenge azo se retrouver na minute na makala na prison ya makala. Ouais, na lobelo côté ngai déjà na attestation ba médecin ba lobby ki ba okoka ko traiter awate nani état de santé na ye ezo senga ba soins appropriés infraction ba olandela ye ata soki mutu ngo azate akosa la procuration ba représenter ye bosambi soki ba condamné état de santé ne za bien azongi pays asali boloko na ye soki ba condamné te ba quitter ministre de la justice aleka ki a lobby B. Na première réaction tant biso tozaki na liberté provisoire abiso ki liberté provisoire za ko exister ordonnance wana bakotika ye na ke na bureau ya ministre de justice na tike lié avant même ça la point de presse na tike la ki ba copie ya ordonnance wana amoni yango atangi yango afandinye alobi le côté et puis ministre de justice kaka ye moko alobaki soki prévenu soit condamné moko azana makala condamné, je vous dis, hein, au pénal qui bakatele déjà tumbu pemba nonae, aza malade. La constitution lobby la vie humaine est sacrée. Donc l'État a garantir protection ya vie humaine. Motona ba obimise na boloko ba komeme ata na Belgique ata na mboka nini ba traiter ye état de santé ne zongi normal, ce qui boloko ne silité aye azongi pe asilisi yango po to condamner rabatu pour te boma bangote to so condamner pour te battre la vie humaine et puis à ça la réintégration dans la société mais oyo ya o to za ko mona na kati mboka oyo nazana komba ko lobate bino moko population bolukela ngo pasi ponanga loko anaza avocat na zotika la kaka na banzela nanga to so continuer na ba recours soki bango ba konza l'état o ba so battre la biso ba moni que non place neza na prison médecin lobby que prison ko simba te po akokufa soki akufi l'État est mon gars a responsabilité net lobby gloire à Dieu famille tous perte to lelika compatriotes c'est terminé parce que to baksanini parce que o e lobami ba médecin ngaza avocat ministre de la justice pe aza juriste nous prendre même médecin o ba tina mboka lobby na biso que non état o ezo senga ba soin biso to boy parce que to lobani na likamba loba soute est clair. Mais maître na mikolo uti koleka na yokaki bokota ki lettre pour ba pesa bino aval bo ko transférer honorable Jekoko na ba étranger pour à subir soin par rapport à problème na réintervention sikoyo lettre na de bokota ki ba répondre bino bi ba répondre bino te pour na ndenge ozo na zo kozo lobela yebsepso est-ce que ba répondre ou bien te mais na uti koloba note ba les 25 les 24 azana mbetu na hôpital azoko koloba te ba eko sambise na ngalema ngaka kande mutu nazalaki wana pe na intervenaki to boyi pété le 26 ba confirmer détention na ye et puis ngaka ka le 24 na kotsaki lettre ozolobana ya demande de liberté provisoire et kotaki et puis ba pesi biso liberté provisoire le 3 ba ye ko exécuter yango na hôpital ba to aner ba telemeli yango ba exécuter te ti lelo etikala bongo ba lobake lokote ce qu'on a lobaliso nini. Ok, na liberté provisoire, on descend que babo qui est étranger pour subir besoin na ye. Liberté provisoire, on a des personnes qui bison dingisa, ya kozwana nu bosomi, ya kotika la calme, batwa aner bazalate, basoda ba le karate pour psychologie pe morale ya muteza la calme et puis ba médecin, ba ye banon kolobana biso, ndenge to kokende na ba médecin ni ya potopo, ngale mes hôpital munene, bazana ba relation na ba médecin. Mboko bango balinga ba recommander biso to kende. Yango te to linga to kende. Donc tu n'as pas to boyate parce que ngana zana avocat na suki na traiter rabatu te donc ce qui médecin lobby li kamona konzima yango attendez nazo loba so médecin lobby banda le ko loba li susute asali mukanda yeba ke na kotosa donc ils ont marqué wana po ngai ndi na zana avocat na suki wana c'est un peu ça. Bon, bandeko wana ezalaki bongo maître Léon o aza avocat ya honorable Jekoko na ye tomeki kolobela tozomeka kolobela mwa mukie makambo o etali arrestation ya honorable Jekoko yango wana to na micro na biso ya horizon to linga to tika ki solo wana to linga ki to lobela ngo nanu ndo moni tozosola mwa mukie na maître to komo koma na suka ya émission na biso yebisa biso nanu yo oza avocat yebisa biso tant qu'avocat hein ndenge nini ozomona avenir ya vie politique ya honorable Jekoko ya lobby. Ouais, avenir ya vie politique na ye na lobby biango bien na bandeli pe lisusu ba prédateur cela veut dire le kwaza eli ya mon amba particulièrement fief neza limité kingabwa ba oyo bazali ko partager même famille politique qui était
bazo luka à tout prix azala condamné pour extrait à casier judiciaire et beba le roi azala populaire ko leka bango aleka na été wana ça sur le plan politique s'il faut le dire, mais sur le plan juridique makambo nyos au politique ko luka sur le plan juridique ce qui doit et prévoir yango te yeba ke ko simbate ce qui ba ko exécuter yango ba ko exécuter ngo kaka nanko ndo moni ke mutaza maladi balongoli esika o baza ko luka lobiko na ye ba memi esika ye akoko kufa donc cela veut dire esika ba matériel ezate yo kanisi hôpital eza na prison eza matériel ko leka o eza na ngaliema ata mukolo moko te do yo ka mutaza maladi na cité ba bité bo transférer na hôpital la prison pour ba ke traiter ba utande na prison ba magali banda pour hôpital la prison loka malonge ezate donc c'est pour vous dire que non intérêt politique et ça sera différent na intérêt juridique na intérêt à loi pe à droit yango tout ça na posa politique et ça la mopandi droit pe ça la mopandi pour tout tambola malamu so ito komi ko zo politique to zo côté ça na droit to zo sala bitoto alors to ko boma na biso et ko za la malamu te. Merci maître yo moi na Congo et puis aux aides de fondeur ya batu yebisa biso nanu na otip na okipo koloba ke ministre ya justice na biso aza magistrat par rapport ya ndenge makambo eleki na okipo lobi ke aza na réaction mon côté vraiment oyo bino bomoni ke ils ont apporté un plus na dossier na bino ya honorable Jekoko maloba nini oyo ya suka ozoloba par rapport ya ba ndenge moni comportement ya ministre ya justice donc réaction na bino ya suka nini pe bana kingabwa tant que bana kingabwa ya ndenge honorable Jekoko aza kuna bazo raisonner nini bazo loba nini réaction na bango vraiment ezanini. Oui non Monique non ndeba lobi ke ministre de la justice azali na exécutif ngai naza na raisonnement nga seulement sur le plan juridique ministre de la justice azali sur le plan exécutif donc makambo etali droit na loba ke aza juriste pour atanga kelasi wana ayebi lolenge makambo ne tambolaka esika ye azali a mérita yango bon indépendance etikala epa ya banzuzi donc ba magistrat bango nde basambisaka bango nde balandelaka bango nde bayebaka bango nde bakataka makambo patron na bango nyonso nde ministre ya justice ezalaki kuna nde naza kobeta naza kosenga pona tata mokonzi oyo aza kotala justice ya mboka ayeba ko raisonner moi mukie problème oyo ndenge za kotambola place infraction ezate babota infraction te place oyo infraction ezali éthique la infraction soki mutasali mabe ba condamné ye soki mutaza innocent batika ye yango wana nde to bengi état de droit to sala likambu te pona ko sepelisa kingandi pona ko kweyisa mutu mususu or principe ya loi ezali égalité de tous devant la loi biso tout ozali lo lenge moko liboso mibeko donc eloko na bandai koloba yango wana ministre de justice azali papa mokonzi azana mwali loba oya kokoloba na eloko azomona malamu te azwa pe ba décision malamu pe belé et puis pe akoba pe kana yango to senga ka mingi na ye po afongola miso neti ahuti ko zwa décision yo za magistrat ofanda banda mikole belé ba diplôme na yo ezalaka ya malonga te batika yo kaka tant ba révoquer bango commission esali musala nga na sepele po ba benyon assainissement de l'appareil judiciaire naza sûr ka suki pe wana te akokoba kaka nenga fongoli misu kuna afongola pe misu na ba décision o ezako bimaka butu lokola moi lokola nga na yebani na oyo lokola nga nazana ngambo ya politique boy nazana ngambo ya politique boy ata mutu azana tor na pese kaka raison poto yebani wana nde toza ko boma ekolo eloko naza ko senga na mokonzi na biso nde yango wana kekele na yeza la pona ngambo moko teza la pona ngambo yo pe pona ngambo yo donc ya eloko na senga ki yango wana. Voilà, papa ministre de la justice, papa Nabiso, namoni avocat, moi na mboka, moi na Congo, asengi kaka sembo, asengi papa Alexis Tambwe Mwamba, papa asengi kaka sembo abi, loba koto, en tout cas, baza na posa, ba mona, bazo a réalité ya problème, ba comme la souka na problème parce que nenge bazo kende bo, ezo kende vraiment, ma beba nezala ki bongo kaka ndenge na yebsa ki bino, maître Léon Mbuta Azali, avocat ya honorable Jekoko. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais n'a koki jamais kotika boé parce que le roi tozana mabele ya bana kingabwa, to mekape ko interview
envier parce que bango nde baza ba électeur bango nde ba vota o to bengi bongo honorable Jekoko aza bongo na akutana makambo to zolobela lelo bango pe banandimite ke bakozanga likambo ya koloba yango ka poser bango quelques questions par rapport ya to ba pe avis na bango eza nini par rapport ya situation oyo ekomeli ndeko na biso mwana mboka honorable Jekoko Mulumba maître tozongi se pa na yo mot de la fin et puis mais ka kopesa ba moto ebi ko za monter mais moi bambote ça la moi bien pour réfléchir yo moi mukie mbote nga na kopesa na ba magistrat na ba juge nyonso oyo bayebi ke bakataka likambo na sembo mbote na nga na kopesa pa na bino parce que tant bokataka makambo na sembo bokenda kolala na kimia tant bozwaka salaire na bino bozwaka yango pe na kimia donc na kozanga kopesa mbote na bato bazali mabiyibi ba o bayebi ke bazwaka kanyaka bakataka likambo na sembo te bato wana nde na koko pesa bango mbote te na pesi mbote na nga na ba congolais nyonso et puis na bato oyo ba respectaka mibeko donc mbote na nga yango wana particulièrement na papa ministre ya justice na mokonzi ya mboka na biso Joseph Kabila Kabange vraiment na ndenge toza kokende justice ezala vraiment na mboka po nyonso eza na kimia. C'est tout pour nous. Voilà, maître, tout qui tapé na Kingabo, qui n'est pas au Kolobato, qui tapé na Kingabo, tout capé opinion ya bana Kingabo, yo pour na yo na no lobby no nini tant que mana Kingabo. Pour na ngai Kingabo, pour karaboza na ba image te, tango za soko za kina ba image ya tribunal, ministère public à lobby, soki Jekoko oyo, soit Kingabo ezala ki royaume, bele Jekoko aza roi, kita Kingabo. Yo kambela ya ba mama ya wenze ya ba koko yo ya troisième âge ya ba jeune ya couche nyonso ko yoka kaka batu te yoka batu nyonso ba pesa ombela na bango bongo oyoka oyo bango bakoloba commentaire na anango te o pa ko chatembe na musika na pene azana ndeko abenga atuna Jekoko nde nani asalaka nini tina nini mutu na hôpital s'il vous plaît nzela ya Kingabo eza ya kobeba et puis batukaka ba électeur ne ba bengie mais alobité maître bozwa $2500 obo pesa batu ya mabanga ngabite makambo wana nga na ebite pesa na fondation na pesa na fondation na ye bake basombi ba mabanga ba sopi ba ebisi bourgmestre musala pesa lami mamituke komi koleka donc place moi mabulu ezaki na banzela ya Kingabo mike oeza ya kokufa et bongisami tout simplement nandenge pe to sala ki lettre pas ministre ya travaux publics to komela ki et puis tout ça la peka réponse na ponzela waneza ya kobeba donc c'est un peu so mona mutu azana amour ya Kingabo yango balingaka yo sala ke loko te bon à vous hein? Voilà, merci beaucoup maître ndenga lobi parce biso moko na elongo na équipe technique na mobimba na cameraman na moko et puis tozo quitte sur le terrain to kapé oyo bana kinga ba kolobe na biso mesdames et messieurs chers internautes et boza la karawana boza la brancher boko yoka nyoso tout ezolo ba makaka sikoyo na émission na biso Horizon. Merci. Voilà, chers internautes, wana ezalaki bongo maître Léon Mbuta oyo aza avocat ya honorable Jekoko Mulumba. Bomo ndenge tomeki kosola muke masolo ya honorable Jekoko, mais comme toza na mabele na ye honorable Jekoko bebi kaza élite aza eli ya bana ya Moamba précisément mingi particulièrement bana Kingabwa oyo esika vraiment ye azalaka o pe azala mo ba siège ba fief na ye belé yango tokoki ko longola kokende bongo te sans pourtant tout temps vous sapé micro na biso et pas ya bana mabele ya Kingabo yango wana nazo poussa malembe na meka pe ko tuna bango ba mekana ko yebisa biso par rapport ya réaction na bango pour na arrestation ya honorable Jekoko. Papa bonjour. Bonjour maman. Papa lelo to moni ba kangi honorable Jekoko il y a longtemps depuis le 10 novembre 2017 azaki arrêté et puis ba condamné bino attend que bana Kingabo. En tout cas réaction na bino ezanini bolobi nini pona yango. Maman, en plus, nous avons un kanda mabe. Talaka méchant mabe. Et c'est ça, on a joué au ticket à Salibanda pour tout la kimia. Tant que nous avons bébé. Donc ça, il m'a appelé. Donc, on a kanda mabe. Et c'est ça, ticket à Salibanda. Tu as posté à Salibanda liberté. Attends, liberté pour vous sauver ticket à tout le monde. Ticket à Salibanda pour tout la kimia. Donc, on a kimia à Ngabo. Kimia zati. Donc, on a la poignée malamou pour la Jiroko. État de santé, tu as évité. Santé, tu as évité. Tu as eu qu'à batigner prison. Prison en déni. Donc bon, on a dit que pas si. Le nom maman Wenze bango to baza déterminé ma case baza déterminé. Il faut déterminer.
donc message qui est là moi pas Jekoko. Donc et ça la bino passe na ndenge bakangi vraiment honorable Jekoko. Maman passe moi été. Donc moi mon kaka. Il peut ngone komi tala, fa ngone komi donc m'a appelé. Ba kuwe ça te passe na muté maman wenzo mona bango tu passe. Tu as visité na prison biso nyoto bata moto to na prison. Voilà, merci. Wana tozo tambola kaka tolinga ka toyeba kaka avis ya bana ya Kingabwa soki balobi nini par rapport ya honorable Jekoko tozo poussana na cameraman na ngai o eza epshi to meka kosola na ba mama yango to ba problème yango vumeza nini ta ba mama baloba mama bonjour mama pona problème o ya honorable Jekoko mulumba ndenge bakanga kiye uta na ngonga o bino boyebi wana réaction na bino eza nini tanke ba mama Kingabwa bana Kingabwa. Biso relation ezali boye tolingi kaka batika ye biso ya mama tosengele bolimbisi eloko ya salaki biso toyebi te même biso ya mama tolobi bolimbisa ye bolimbisa pona biso ya mama bolimbisa ye po ba veuve bazolela pasi ekoti kolela bango eza malamu te yango tosengi bolimbisi ye nyonso asalaki biso ya mama tosengi bolimbisa ye pona biso ba mama bolimbisa ye pardon tuka bolimbisa ye. Nayoki batu bazolobela banzela awa na Kingabwa bozala ka honorable moko asokipa na banzela lokwa azate yango komi problème bien nini po nayoki batu bazolobela banzela honorable bazala ke belé mais muta sima kanzela Kingabwa ezaka honorable Jekoko ta banzela ndenge baby mituka sokota sumala mute nzela baby batika epo abongisa nzela mituka ebana kokota mama oyebi makambo tozolobela makambo honorable Jekoko réaction na ezani na ndenge bakanga pour nga réaction ngeza ke bakonzi balimbisa na mabe oyo bango bayebi biso to yebi te bana Kingabwa na kombo bana limité nyonso balimbiso honorable vraiment biso bana limité to wana posa na ye banda kenda banzele baby ba homme de veilleur ba olia lisusu bien te banda honorable azate. En tout cas, nous sommes tous Kingabwa la minute eza foutine bolimbisa ye na kombo nzambe wa keli biso nyonso tu na Congo boke mawa bolimbisa ye lisumu nini ezanga bolimbisa ye s'il vous plaît la sengi bino pardon bo pardonner po nzambe moko alimbisa ka biso batu to sala ka masumu butu moyi nzambe olimbisa biso pona ni boko ko limbisa ndeko na bino te etant que toza ba humain bolimbisa ye. Si maman journaliste en tout cas et au sala biso moi mawa passé omoni kozanga mudura Jekoko et ça donc tu vas na matanga toza na matanga na Kingabwa banzela na biso baby yena sunga ba dans l'hôpital ba bakanga na hôpital ebele makama ndenge na ndenge et comme biso difficulté pour la Jekoko soki ezali kambu ya politique mutakangie ayo kabiso mawa population ayo kabiso nyonso mawa atika Jekoko soki vraiment ezali kambu mususu interne ba traité pardon vraiment. Merci. En tout cas merci beaucoup papa. Bandeko bouti kolanda bino nyonso tu ndenge to solo li na maître to solo li pena bana Kingabwa oyo wapi esika papa Jekoko akambaka au côté vraiment azalaka na Kingabwa to solo li na bango o balobi ke aza honorable na bango. Alors to komi na suka ya émission na biso donc kiko quitter émission boete sans pourtant na remercier batu nyonso tu o bato na émission oyo wana moni ingénieur 16 mm yewana un garçon sérieux n'a pas su merci n'a pas si merci na équipe technique nanga mobimba wana moni caméraman nangai na sima wana epchi en tout cas merci beaucoup n'a pas si merci na batu nous surtout ba soutenaka en tout cas émission oyo wana na moni pe famille nangai famille Kaninda famille Kalekanga ainsi que maître Gracien n'a pas si merci n'a pas si merci na maître Léon Mbuta o asepele ki koyamba biso en tout cas na ba elongo na bana Kingabwa na pesi bino surtout matondo mingi to komi na suka émission na biso bandeko na pesi pe susu nzambe merci na ndenge sungi biso to produire émission bien en tout cas merci beaucoup merci parce que yonde mutu mususu te nzambe o akela likolo na se yango wana to komi na suka émission na biso to kutana na prochain numéro wane kozala na invité mususu pe na sujet mususu pour émission Horizon eza to benga ngo émission du peuple émission Oezarma et le bakamara bien pour na peuple bandi bino boyoki ndenge lelo to meka kito lobela nanu honorable Jekoko pe to lobeli yango en tout cas merci beaucoup to kutana na prochain numéro ciao.